La ville Nova ikomaka ba bende bazwaye atoke koyaka matete boye ça bongote bien taka ezali ba petit ba pe ba vota na nini te wala na mbongo biso na mbongo te biso to la ndeka to bimisi mutamaele o lelo azo présenter matete voilà ngo ba bengi matete bomoko matete longwa kombo ya kuluna matete za bomoko boye to sangana voilà yo ta enfant na ndako kangi maboko otala ngo santandeni jusque là puisque nous tous les coups de contre la club OK mais matete là c'est matete 5 clubs sur 6 OK ça de bonhomme dans 3 clubs à la quartier on a fait la Armée Salias voilà na Maindombe na Kinzazi donc na matete na cause à 6 clubs na Lema na Parome Pangaba tout ça très bien donc ba nous sommes là comme nous ko ba kasser ba bambou à ça l'étude na quand on a venu oh nous le pango eza na nzete wana ça vraiment va place artiste ya matete pena ba bimela so eza ke bateka le pango to relax essentiel to la sekebe l'autre fois la monsieur ucholeka ba ngiringi wa to sa musaka ningi zalaka papa edingwe papa na biso edingwe ande ko frapper na musique na kitoko karma pas après troisième tour yeba ne to sala kaka ezo senga ba commentaire na bino ezala vraiment ebele donc to lo bela ba star ba komi to beno singa pe to tamusa balade apa ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi karma pa mwana matete Félix Oazé quoi mwana matete Fabregas mwana matete Ibraton mwana matete tomo lisusu nono Fuji mwana matete toza toujours na commune matete asko toza tolesa bisika oyo ndeko na biso Fabrice Fabregas oyo bene comme maestro o lelo autaka nanu na maison mère lelo asa ko évoluer na groupe na ye Villa Nova Fuji ndene grandi tika uteke ne pa Fabregas a ne grandi ndeni parce que ngala biki Fabregas aza mwana matete na liste na nga awa comme Fabregas ezali ntaki mwana matete yo bina biso aya muke auta commune auta nono Fuji abotami akoleli asali betude na kaka na veni oyo no lopango eza na nzete wana ça vraiment va place artiste ya matete pena ba bimela so eza ke bateka lopango to relax essentiel to la sekebe l'autre fois la monsieur ucholeka ba ngiringi wa to sa musaka ningi zalaka papa edingwe papa na biso edingwe ande ko fanda awa tout ça ba comédien tout ça ba sportif donc tout ça ils ont fait ça toujours, ils mangent au ça car il y a star, donc star vraiment, tu as visité quartier star à Bimax star ailleurs, car m'a pas vraiment avenue à Bango, avenue à Karma pas résidence naie, place la Zali, place la Zana moi sinabana, donc place pena à Fandara, yango na avenue Batandu. Donc bandara pena musique na Bango siège wana bando kanga mapenda wana lelo pesa makampe ba MPR ba ebani monde entier comment vraiment ko CP la musique na Bango ba système à Zaïre. Bonjour, bonsoir, na nyonso ya biso podcast. C'est moi votre M de servante, El Mara de la presse. Moi ça mon coussé. Moi c'est moi qui kebele autrement dit la plus courte de la presse message ko benga la Maradona d'Afrique toujours na milieu. Donc je me ko ba émission on s'en remercier ba boss na biso bisika bozali ba mbote belé boss Roni, boss Yannick, sans oublier notre caméraman à Londres wana checking ba mbote belé pourquoi pas na remercier ba s'abonner na chaîne na biso podcast ba bonne biso vraiment na pestibino ba mbote wana na
rappeler que na kati chaîne na biso bana tokena faire l'orphelinat il y a biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple. Quand la chaîne biso tokena orphelinat to pesa mo eloko nde sengelaka pour bana bitike balia to lesa rapena bana bitike biso to lire na bana bitike ndeko pena linga sobe bana bitike ko banga te. Bon, ben, la mission numéro est affiché dans la bande de cash, on a vraiment habitué à la bonne bitique. Donc, tout ça, la raté, laisse mon qui pour qu'il est marrant battu. Mais sur la bonne bitique, le beaucoup épais, ça rend pas pour la rendre maman Laura Chou, pénal, la bonne bitique, vraiment en place à Zali Bambote. On a moyen fait Mathieu, la Bambote, bitique, nous sommes salut vraiment. Ni dans le Bakaka, il y a mis son podcast, il est là, la commune, il y a ma tété. Tout ce qu'on va toujours comme ça, découverte, il y a star, il y a ma commune, tout ça comme ça là, et monsieur les gars, bon, mon année tout côté vraiment. Tout ça maintenant, tant ça la découverte, on a tous les 24 communes vraiment ville à Kinshasa, elle m'a raconté pour nous bête à moi l'histoire à star à commune, pour nous relaxer vraiment à bisika à fandaga. Nous sommes toujours comme ça là, et c'est là, on va s'abonner à la chaîne, en tout cas, vous s'abonner à la chaîne, s'il vous plaît, vous s'abonner. Et monsieur coach like commentaire il y a un motivera biso pe ça biso poser ko ça biso qui tourne tout ça rate toujours na milieu voilà si ma caméra tout ça bongona réalisateur na biso cameraman na biso podcast Josué Mbungu wa bimo amkele bangenge na mto ozo pena image lelo si to kota kota na ke bana matete boza vraiment ko sepela boza partout dans le monde donc na bi ke émission lelo bosa ba commentaire bo se manifester bosa ba commentaire pona ndima ke na yaki na matete bana ba wona biso ya podcast bana matete ba se ba commentaire et pesa ngasusu courage ba baka oni Britannique naza mabele to ko beta lisolo ba star matete ba bima ezala za bo moite to relaxer ma pangu na bango to message toujours ko sala na kati commune matete côté musique vraiment karma pas za mona matete le boko yo ka boko mona to koma wana après wana siko to chama micro balader ba yike matete ba lobela commune na bango ba lobela ba star karma pas mona matete Félix Oazé quoi mona matete Fabrigaz mona matete Ibrator mona matete tomo lisusu Nono Fuji mona matete tomo lisusu Café Room mona matete quoi matete vraiment et ça ba star belé to mais kapena ko beta mo li solo matete pena mo muke parce que ba te ba yebaraté ba mission na cité wana ba sa bana matete to ke côté sport to moni dingwe vraiment mo li mo pe na kimia quartier na biso vraiment ça pe fierté ya mamwe tali sport vraiment bo ebi edingwe a ocho tika biso kala mingi te bisika zali mo li mo na ezali e pe na kimia to mo li susu ba quartier lokola mabokoto pena pe mo na matete to moni Sibolis mo na matete en tout cas toke côté Bramwetali Nembo na la liste elle part moni trésor loalo donc liste là beneza qui toro makasi découverte ça lelo eza qui toro makasi donc to ça dans commentaire pardon ça dans commentaire vous savez dans commentaire ali na lingara bon liker vraiment vous partager émission oyo lelo pena bana matete boza ko sepela pour la découverte yo ça la star na bito beta li solo vraiment ni to ça la kana cameraman nga Josué Mbungu toi même moral ana sima on les a arrêt chilombo bon tuna elle m'a temi sur la elle na temi dans quartier Anunga donc to beta pena li solo matete bo pesa biso ta to kota to laksa mo bisika e ba star to commune liste bazali après to beta ce que li solo ba yiki ba lo ba commune na bango sur pele le kebele makasi to sala ngo deux parties partie 1 et partie 2 mais so mo sali partie 1 c'est que eza pena Mouké Makasi donc tozo tambola na Josué Mbungu ndito bakaka boza toujours branché peut connecter la chaîne Abisso Yabisso podcast elle mara de la presse azo mino calamité tout ça ba recherche tout le sabino basta ya komi ya matete merci beaucoup. Voilà, très chers amis internautes, nous expliquons bien tout ça toujours découverte, il y a Bastar, il y a combien de matete, donc tu bali vraiment pas Mouto Zagi pena icône Marambutali sport, quartier au pena ça la fierté, Yamboka na biso ti libanda vraiment boyebi edi ngwe akufaki déjà azasu na biso elongote, place azali molimo ne pe na kimia bisika oyo résidence na yango. Donc attaque moi na matete to bali vraiment et pas quartier na biso edi ngwe vraiment mi ngolo bezate le tout là que ça vraiment va place artiste ya matete pena ba bimela so ezaki bateka lo parc to relax essentiel tout là c'est l'autre fois la monsieur Ucho leka bangiringi wanto sa musaka ningi zalaka edingwe papa na biso edingwe ande kufanda awa magaza suna bo moite que le pan eza toujours résidence na ye o bande ko bazar na famille za les ofanda tout ça musala vraiment to beta sur ba star ya komi donc bana quartier pesi ka ba loba pe bana quartier ba loba pe ça va coller la place ba star bana quartier ba loba ba tombola toujours commune tout ça à chaque fois
bon tombe la toujours commune avec Matete et puis commune Matete pesa commune ba star nene toi on a déjà dingwe mona Matete na boni sou karma pas la moni oisé quoi la moni Fabrigas na moni Librator na moni Café Room na moni non Fuji na moni Trésor Lola na moni ba sportif belé oyo ba bima vraiment na kati ya commune ya Matete ne pas jeune musu ba ça qui l'autre fois na ba commentaire na balader na ba lobaki ça ba musu ba uta ka commune musu ayebo mo na koli mais tant déjà uti commune musu ayebo mo no koli zo déjà mo na commune le loto beli awa résidence ya papa na biso edingo ça qui kati na pela fierté na marambo etali kati vraiment boye bibino moyen ko lobezate après awa to ko avancer to luka susu banda ku ya star mususu quand to message toujours ko beta li solo et senga ba commentaire na bino s'il vous plaît vous ça ba commentaire vous partager vous liker et puis ça biso makasi ya ko ça ba découverte ça ba bezala raté za la kana chaîne na biso moko ya biso podcast to ça la kandi to salaka na ozunga bino kala mingi merci beaucoup. Toujours dans le milieu, voilà, très cher ami internaute, toza bongo na direction ya bar la mama, précisément entrée aux avenues battant bisika autolog ça. Toujours ça découverte auto ça na commune Matete ko ça bastar ya Matete. Bastar vraiment bima na commune Matete ba barabana oni britannique bi ki boza ko sepela bana Matete nyos bo s'abonner na chaîne. Boza ko sepela on va s'abonner peut-être bo s'abonner donc on est vers le pan où il y a artiste musicien munene bena kombo ya Karmapa aza mwana ya Matete na veni batandu donc veni yango na sali déjà entré na ngai mais photo yebara ba star o baza na top ba o baza na carrière vraiment par ndenge sengeli so za bon mo so afin na résidence na yemo za na kin pona la kisamo lo pangu za moi pas si bon comprendre biso bo temi biso en rigueur parce que to koma wana ba mettre ba pekisi donc to pese likaka o za direction ya bar la mama so côté entrée 4e parcelle za bon pas artiste munene vraiment ba bilom de Kaligi là Karmapa na okota na sali entrée na ngai ni o mona non là j'attends la musique et je promets parce que to koma pe on est commis oh ça la bonne tout na séance ni babi star abima qui star azate star ke moi tour moi mboka ka le pango vraiment ça paysage qui tourne ba fleur wana vous avez na carreau ya noir en tout cas mo réaliser la ngango to bende na moi musique pour to pèse là toujours et puis que ba tout vraiment bon comprendre maramou elle marre de la presse roloba elle marre de la presse roloba star ça peut déjà entraîner non mais que tout en an ce qu'on dit m'appelle to les kawana to sur la peine et ça parce que biso nyonso to kotaka na rythme bana Matete bana oni britannique zero ina makasi to ça da ba découverte vraiment ya ba star to ça combine Matete to ça ba star bien so combine Matete to to ba star na kati ba star to ça ba musicien to ça ba comédien to ça ba sportif donc tout ça ils ont fait ça toujours, ils mangent oh ça carrière star donc star vraiment tu vas visiter quartier star Abimax star aye Karmapa vraiment avenue bango avenue à Karmapa résidence na ye place Azali place Azana moi sina bana donc place pena à Fandara yango na avenue batandu do bandeko nyos babi ke elle mara ko ça TV za radio tena maison toujours ko loba TV za radio tena kata podcast pour to loba to la kisara bilili kaka ndenge sengeli kaka ndenge zalaka donc esenga kaka tout ça ba commentaire s'il vous plaît parce que ba commune les a tellement ébellé tout ça ba recherche ba star ba commune après to ndo pesi la carte to pesi la première nazali pas papa na biso edingwe et puis deuxième artiste na pas ko na biso asala rapena musique na kitoro Karmapa après troisième tour yeba to sala raka ils ont senga ba commentaire na bino ezala vraiment ébellé donc to lo bela ba star ba commune to beno singa pe to tamusa balade apa ba ikepe bana commune donc mutu na moi ike moi lobeli pe na commune to sala ni tout ça toujours comme ça là l'autre fois monsieur les gars déjà bon ba yike ba lobela ba pesa la comité commune biso za boye biso ba star boye et pesa rapela image bezo ko bisa ba commune na biso to kota to ça musa ndenge zalaka a eza résidence ya ndeko na biso Karmapa l'homme de Kaligi là yona ko kota na mutu kana to tuta ka ndenge zalaka et on senga to ça ni to yokanaka toujours na milieu na ozo le kala mingi te tito luka to koma bisika bandeko na biso ba artiste mususu o baza commune Matete après na ozo ngendo ça on kandido ça là merci beaucoup.
Voilà, merci à toi Elodie la maintenance depuis Bundesliga pendant la émission Azapena Bouna Biso podcast. Voilà très chers amis internautes, toujours na milieu que ça découverte ba star vraiment la commune, toujours na commune ma tete, toza a vraiment pour na relaxer ba star au ba bima na commune ma tete, pour na relaxer ba résidence na bango pene ça la qui tourne tout mais ça comme ça toujours. Toujours comme ça la moussala avec mon réalisateur José Mbungu. J'espère que bande ko belé bo ebitre place na zali à la zone avenue Kunda. Bisika auto découvrir que star na biso nono Fuji a Fandara awa et résidence ya famille na place nono Fuji a botami a koleli a sali betude na quand on a venu oh no le pango eza na nzete wana. J'espère que mon réel vraiment doit jouer parce que tout le monde sur côté à son moni biso to comité c'est que et puis moi mbilinga msu bandeko ba boyi ba la le pango mais par rapport à musika bandeko vraiment ba yebi place nono Fuji azalaka ba comprendre que na chaîne na biso ya podcast vraiment to ko sarate to soki wana te ozo moi yike moi carte bête na biso moi li solo bena pe ya commune ma tete bête biso ba star li solo ba star ma tete vraiment ça la ki to makasa mo no kwa za vraiment na zo attend sola na ya bonjour comment nani comment na Obed Obed mais c'est moi voix comment tu me vois Obed ato ça toi na quartier Kunda quartier Kunda toi na ba artiste mais ba artiste ya matete otoka ba Fabregas na Fuji na nani Cortésie as artiste pe a komi kuibana voilà nde ba Fabregas ba ibana nde Fabregas abanda nde pe Cortésie abanda Fabregas azave na biso voilà azave na biso ya matete na biologie te ngande moi matete biologie oh azave menu matete biologie te sega ya ko ya za ne grandité ana fujinde ne grandi tika utika ne pas Fabregas a ne grandité ndeni parce que ngala bi ke Fabregas aza mona matete na liste na nga awa comme Fabregas ezali ntaki mona matete yo bi na biso ke aya muke auta commune auta lemba obi ke ignorance ba te ba ndi mambo lo bate moi lemba ya so père na basko pe na père na biso bavandi na avenue asima avena sima o la sabiso kuna sima to lobe anosco a nano Fuji atake yo mona matete a se comporter ande na vers bana matete aya ka kuti aya te ba artiste bakima matete baya ka tourisme roya matete biso tozana ba champion tozana ba maître tozana ba judoka maître Mbata Zuga tozana ba maître yogo ba maître Pacho bangonde bana matete ba se fréquenta na matete ba sala ambiance na matete voilà Fuji azwa vi na matete mais alonga matete asomba lupango koto mususu famille yango wana mais ça la maka bongo star nyonso mais ça la mabongo oui sa résidence esiko bimeli vraiment biso to ba petino to bando ko animer au vetongo asa ba musique nena batina na ba nini biso ba petit tozana to yebi nona Fuji nda bimela to yebi ba masa nena nunga ba masa ya Fabregas misusu pe ba na nunga mais ve de poisoa agenda koto mususu to bengo mwana quartier po ye muke okoli obandino pe mamna miziki liboso apale na bino so ba petit mno to ando somela ba malewa so ve a petit otinda petit nanga somela ngelo kuna to ke somba to yoka ba vende ba yemba ba ve ba yemba bien ve to pambola ba ve na loyembo na ba ve ba zwa vie ba kenda ko sala vie koto mususu ba matete ndebe to ko pambola su mututé to pambola mututé to ko pambola mutusu il faut pambola parce que tant to bini si biso ya biso podcast to ça ba découverte ba star matilo to na commune ya bino yo peseli eza fierté ya commune. Et ça, voilà. Commune to boite. Toke na un père moi na vitamine V nanga Marquis. Un père pe bana nketeka. La liste nanga exacte malheureusement. To découvrir ka voilà. Artiste Marquis nga petit na to koli nga petit na koloba vu ça. Voilà. Vu a messana na monde na musique. Musique to yo tike na armée du salé ska bango tout bando répéter. Voilà. Armée ska batanga reska na sko zaki so bana babimi. Moi ba nzete sana bogo répéter bo so mon pépé ba fait tout bando tika bango. Na ba zwa vie. Venda zonga un père ayaka ayaka ma tourisme chez père chez mère amoni bango pe to vandi pe to solina ve nda mo te na Fabregas ayaka te la père te ya butu azadio kaka zadio voilà tokei voilà siko lelo to na commune matete pese la matete misa ba star rebelle matete misa faut ça fait ça pe na calme si télé biso ba kombo ba star matete ba sportif ba nani donc par rapport il y a liste la ngala mo liste la ngala mo limité yo pese la pe na commune matete na oni britannique to leka britannique ezali oni britannique na kala babenga bayebaka ngo iloko bata ba pomba ba kuluna meza ya ba kuluna te bata maele ba artiste voilà ba artiste comme ndetinga be nene aboy
na kozwa voix pomba na soka po voix na eponga pe na artiste ya solo rezara toujours beta ngo ngalinga bongo sala ngo ngana beta voix pomba ngana leader ngana mama tete ma atana di domaine o matete to kolina ba fe bakima biso oh là là wana la sapo na artiste voilà tokende kolina ba fe to ando ketika bango ba yembaka mais ba te ba petit pe ba kanga ya mike ya bandamba na bave bazwa bozwi bagenda bakomini mususu ndeti nga mwa matete so nazwi vi na somba lupango na matete yo po wanga na noke luka bandalo ke lembo ke sama msu ekena bongo za logique bandalo eza bana bandalo babotami wana so tuni mwana bandalo ya biso fe na nga oyo tokoli na ye me nga mwa matete na ye biso na ye wa ve tokoli na artiste na Fuji aya akute ayaka so jour moko akoma ne place musu poto ayaki tina bagombe babandalo pour ani obota mikuna gombe pesa bakolo nango eza bakolo nango bana gombe bazali wabeta tolo na bana go ndetse to andobeta tolo na champion dingwe la na so mona ye to kita pas fait to mona ve to mona makidiba mwana ve so za poso mona nani un père ku vitamine D faut kita chez dingwe voilà to keno kuna me tulingo citer no ba star ya matete vraiment faut qu'on relaxe matete o sko na minute ba ebani Isa Fabregas na Fuji Marquis sozuye babengaka Yuma wa vena biso musupe tozo fula so yebana eza cortésie pour ye to vande pe na kunda vraiment tozo sambela nzambe ake liboso pour ayebi pe koyemba musique ne ke liboso très bien toza na batu pe balingaka ba musicien ba o pe bagenda ko fréquenter ba nini ba vena so baka na ba venir ba Fabregas pe lokwa ba fe bazwa ba beta ba ignorance batika pe ba monde ngo voilà mais na vie to sengaka veso ozui esiko bimeli ata président na biso Fachi Beton ton azwa pouvoir akenda résidence swap na limité pas on a limité to na limité mais na bango pe ngiringi moi betaka tour wa to yebi to yeba ngiringi to yeba nde limité eke bongo voilà tokei papa zali bien sko yo to yebi esika papa no na mama oyo ave na biso Nano Fuji voilà père na mère bazana ve ayaka tali ba petit na ba ne pas longola bangwa da longoli bana lokwa na zui na ke koto mususu na ke ko fréquenter tanga zwaki te bozaki ensemble na bango bo fanda bo beta masolo to za bata matolo te to za artiste to ba vina ndenge mo boye ya kimoyibi te pomba te po to moni président tongeli biso prince Koti beto Koti na nini po to fotaki si c'est comme ça yango ndepelo lokwa to fota ba ve ba yembaka Fabregas afaka yemba chez wera po mata wenge ve to banoza na ye so to biso to ve chaque jour to banoza na ve c'est beau pese soutien makasi oh là là ve lokwa olongwa kuno ya bo mwana wa mwa matete voilà po koli na matete to bengo mwana matete batu misuba ina sima na yo ba artiste ba mo bima na sima na ye na ba oma ba bida ba weekend ya matete za ba lede to ko fêter lede yango mona bazonga ba matete bazonga na tourisme to bengo tourisme avant après kena e c'est comme ça matete bien avant na ba to benga ba mettre te pour base ça qui mettre te base c'est ça na bimeli eza bon nde IDP c'est ça esika ba bimeli mais on obi be mi mais autant qu'on voit des artistes c'était monstre d'amour na karma pas bon on peut se comportera alors ba non Fuji pas d'autres choses na matanga na dai vena des artistes karma pas voilà d'autres années na dai mwana classe ya honorable Kibuka aucho bungise tochi dei ndebo tochi dei bien tocho zana na karma pa to zakana yi vena biso Félix Wase kwa mwana matete pe to yebie mais depuis zo fi na matete traka résidence to mona gete monstre d'amour résidence moko me ye kolo résidence za la raté atande koto oh là là biso to zana honorable suka na veni bovandia ya banza mwana nene to mona ke chaque jour to yaka chive honorable na biso ya matete bien a défendaka bana matete honorable dia banza to boyaka mutu te to lingaka batu ton to pesio to pesio mutema ve te petit bo voter mambo ezala bien pesi carte voter président boye voter mutu boende to voter to mona honorable na biso chaque jour ayaka tongo midi pourquoi nous avons honorable dia banza Vena biso bozolo mwana maeli nani Wase kwa wana mwana maeli monstre d'amour mutalege na maeli azate voilà
mais ve tozaka posa tout monde a vie sur au monde ndeni mais ba mo ki ma bino ma télé ba ma télé boleki brutal bino so artiste so leka so ka ba pesa bino ka chance ba ya wana ba fe na biso bozingi ba mo ma ki ma bino mo comprendre pe ba bon shidoka oyo ba mettre mbata suga voilà ba mettre yogo voilà mettre pacho ba mettre na biso o batanga ma partout ba na matiti ba sekai voilà sekai mama bien ba mettre bon na ba jobo pe ba ndo ya ba mettre o kama ba mettre kala ba tout ba bi matiti ba bokoto pas à moi matiti ma bokoto pe moi matiti moi siboli acha pe moi matiti na siboli pe siboli moi na matiti moi mongo ba ba fali ko to mona 6 train 6 moi mongo ba na 6 train ba esika mo matiti boza pe ba sportif ebele za ebele misuku ba kombo na obosana me ekozonga nde to solula voilà toza na ba champion toza na batamaeli Ibrator Angilima Massa ya Fabregas voilà bandaka besika donc na bien petit peu on est bien azara ne bien mais ayaka ce que roi ye na ba Massa ne ba petit na Angilima akundisa ba petit na Angilima biso ato ba ve na biso Villanova OK Fabregas tout na Villanova ikomaka ba vende bazwa ye atoke koyaka matetete boete eza bongo te bien taka ezaki ba petit ba ve ba vota na nini te wala na mbongo biso na mbongo te biso to la ndeka to bimisi mutamaele o lelo azo présenter matete voilà yango ba bengi matete bomoko matete longwa kombo ya kuluna matete za bomoko boeto sangani to voilà mutu wana tonga ko bima honneur na biso bana matete voilà bana matete za te gato yaka kuluna président de Apekisa c'est comme ça voilà kuluna eza soute ki moyibi eza soute très bien so lobi ki moyibi wana vraiment batu to rotuna ba ko biso yondo moyibi oyo yiba po biso to betaka miyibi moyibi to na ba champion bazana ba maître volontaire bazana ba kanga yo ba kena yo pour ordre pesa mi na mboka sonde ordre pesa mi ba base na biso ezaka tozo bimisa bato amaele très bien mutamaele o akoki obundisela akoki ko bundela biso na par rapport à quoi ya ko défendre nde to na ba poto ba maître Gims c'est comme ça ba nani Ricky Ross voilà nini Ricky Ross bana ba petit na ye ezabo mutazanga ba star no sera ba base na ye staff na ye voilà na bimela esika na utina na ba petit na kana ba fete po lelo ko mamutu ezaba ba fula voilà toleka ba fete bando fula Fabregas veto zakanaye ko veto eba era ko moya ka soir po mona ve soir mona pe be dia ba kodo mais faut zakina ba sodati tango zakana mbongo zakina ba sodati eza logique et puis tango ko malora et bon on met ya poma tango ko ma ko nous regarde eza bon na sécurité va sécuriser yo sécurité za l'état mtape saraba oh là là l'état pesi ko hôtel sa sécurité wana eza ceinture nanga ba ko sala nga mabete soko moko zwa biso daba ta ignorance ko mo lo ba biso to salo mabi voilà ataka biso to salo mabete to bimisa o to sepela ve avoyemba bien ve so ke wenge nzamba pa mbolo zwa bien motivation ana voilà ve chaque jour petit sombela na mai va yemba o ke sombela petit o ke sombela ve na mai bien ave na nga yemba ba usolo taiba na Fabregas pour ma famille wana Fabrice bien komba mama vraiment na père o ba bengaki Fabrice voilà ayo koma na komba maestro tonga bimi cheve tonga longwe pa wera chez wera zaki Fabregas tonga longwe siko komi maestro voilà azo marebi pe ka ve voilà wana siko to boya te mais faut ba pe esika na bimela ezaki esika te na est-ce que ba prière qui ngana kende monde musique pour azaki mutu mo be pa ko kata na musique pour tala simazonga mutu c'est comme ça voilà merci beaucoup na mo ko apela courage soko ko accompagner biso to mona mo banda ko keke star ko za zinga esa pena biso bien et kozala bien mais au moment la pe tantôt bango ba ko loba ke ta ndinga musika non ta ndinga musika ke na mo feeling cameraman na zoomer na parce que to na commune na faut la sababi TV za radio te tant tozo loba faut to l'accepter bilili vous êtes toujours branché pe connecté wana mona bon mon vieux argo maka depuis France na Paris wana Grésir de Paris alingango à s'abonner na chaîne ça commentaire vieux ça qui tourne makasi tozo tambola vraiment na ndeko accompagner nga na lukanda ba keke star za zinga après tozo parce que émission les autres sont en deux parties aux première partie bon moi ndenge zo kende parce que ba star baleki tellement belé sur la deuxième partie peut-être luka donc soto suki le sentiment wana bo garder ngo nanu au katango te na deuxième message plus koleka neto message toujours ko ça musala ya découvert dans la chaîne abiso ya biso podcast c'est ba commentaire vraiment ba commenter ba commentaire
bah on va s'abonner pour s'abonner à la chaîne parce que bah découverte ça va toujours chaque commis pour le Sébastien va commis pour ma pas on va pena nous avons ça quartier biso lieu tonité au sala monter pour ça toujours prospect connecté nous avons nos calamité dans la chaîne biso il y a biso podcast merci beaucoup. Très cher ami internaute, n'avez qui babonné biso de ce podcast vraiment aussi parce que ba découverte sur biso ko lié autorité au sala ngote toza toujours na commune matete à ce que toza to le sabisika oyo ndeko na biso Fabrice Gazo yebena comme maestro o lelo a utaka na maison mère lelo aza ko évoluer na groupe na ye Villanova donc toza na quartier na ye toza na veni oyo ndeko na biso tiano kene balazamba wana tiano kende wana uta vraiment na veni oyo nebi ke Montréal déjà zoomé biso le pan parce que toko comme so bon monde expliquer biso moto comme na liboso la porte le pan c'est que ils ont autorisé mais donc on a podcast se rappelle bili na moi ko benda de toyi ba moi bili to zoomé par rapport pour na ko PC là TV za radio te zo ba ka TV za radio te j'espère que bande ko nyos vraiment ba se retrouver ba na matete nyos pour ça partout dans le monde déjà ba se retrouver par rapport à découverte yo ça lelo na commune matete ba star matete ndeko aza ko orienter biso ndeko ba aza ko orienter biso ko guide na biso dernière minute autorisation na bi que nous on peut contact na deuxième partie vraiment émission to zaza na ye ni balobaka boss live au solo la moi j'ai romela parce que ça la guitare que ba musala za relagi makasi atoza bongo na avenue ya ba maestro Fabrigas j'espère que avenue Kunda o bandeko beli ba ke el marazo ko sa te maramba so TV za radio te parce ba ndeko ba papa ba fa libanda na ke Montréal déjà zoomé maestro ande ko bimila wana lelo yo asa ko évoluer na musique na Villanova za résidence o za famille bandeko maman papa baza wana mais à place oyo aza résidé donc voilà aza mona matete to ski wana te to ota mona ndeko na biso la biso keke mapango ba star mususu après to suki ça après deuxième partie pe émission réalisation ilengi makasi esenga bo ono ba s'abonner mbangu to sa musala ngana réalisateur nanga Josué Mbungu kani to mesa ko sala to zunga mino kala milité merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, tout ça là nous découvrir ça guide, mais ça libanda to mettre au coach quand na suka film, tu on ça la des annonces parce que nous découvrir toujours ça l'interview na venir banono Fuji on a vraiment très intéressant par rapport à découverte et à découvrir plein matete baza ba comédien lokola mobiki ici lokola décor na biki ba ndeko baza libanda boyebi internet boyebi décor vraiment tout ça na venir na bango ça venir ba mobiki ici na ba décor j'espère que Montréal vraiment de zoomelenga pa na bango bozo comprendre déjà idéologie OK na ngo na stratégie toujours na kata chaîne na biso et puis na découverte ça le commune matete vraiment bana matete en tout cas longonya beaucoup de chapeaux parce que vous avez vraiment la star vous avez meilleur commune vous avez star rebelle ba musicien belé ba jidoka belé ba comédien ne parlons pas bon déjà pas bande on a biso décor ba mobiki si vraiment dio so o ndeko ndezo guider biso toujours ba star ya commune matete to suki wana te to tambola na a guider biso là ils sont moi quelqu'un ndako ba star etika après to kata deuxième partie to royeba net royer là on no bakaka et yindi TV za radio te elle m'a toujours na milieu nous allons ça la marara nous sommes calamité merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, toujours na combine matete, ko ça découverte au bela bastar matete, au bela ba icône, ba boursière, ba bima vraiment ba catcher, ba judoka, pourquoi pas ba liter na ba liteuse, ba sport, ça vraiment ba domaine belé, tu es pas grand maître ça icône vraiment yeba na combine matete. Donc bo pesa biso penata na zo temps soit na maître a bête biso le solo car en za Montréal fongolanga pena fongolanga Josué Mbungu fongolanga ba tout nebi ke ba se retrouver ba la matete nyos ça partout dans le monde déjà vous comprenez déjà TV za radio vous pouvez s'entendre sur la maître. Bonjour maître. Bonjour. Maître, bonne santé. Santé ça va. Oui que baté belé ba c'est comment non c'est présenter les sous moi combo et ça la peine. Mais moi rappelle on a vraiment héros motivé ba s'abonner à la chaîne Abisso podcast. Tout d'abord je remercie Allah Nzambe sous musulman pour été on doit se le et de mon frère non d'abord comme Rangai Simba c'est là Yohan maître Yorgo. Je suis Karaseka Saint-Noir et Sim Kumbusu. OK. Au 6e dan voilà. Et puis nazanga mokote pour la botami mi bali tonte mi bali na lipasa mais parce pour 2018. OK. Jusque là na tikala na moko voilà. OK, o tikala yo moko maître bandara sport na nini c'est rama mbezaki ndeni.
Bon, en tout cas, c'est pour nous la bannière au moins Kala. Et nous avons vu au départ que je pense que le sport a un grand frère, cousin propre. Ok. Nanji n'est pas grand maître carré. Karaté quoi, puis je n'ai pas fait que du karaté. La salle karaté, la salle boxe, la salle de défense, jiu-jitsu. Et il y a un peu de judo. Voilà, jusque-là, j'ai eu ceinture noire, 6e dan. Ok. Voilà. Et j'ai un club. Club Mobilier, parcours et Kimlaï. Donc, dans le salon Nanjili, mais comme Nanjili, ma tête tout, son kaka, karateka, maître, mon cousin, là, il passe un peu mieux en dehors, Nanjili, de quoi bomber, voilà. Donc, awa, sans bino zagité, avant bino, comment je l'agité. Bangam Ganji. Maître Nanjili, maître carré. Bisous, tu me mets en bonne, il passe à l'angaï, ma tête, en dehors, Nanjili, côté, nous sommes, ok, tant au salle sport, nous déjà aux opportunités au salle, on dit bande et mboka tous aïka limité na mboka na biso. Non, na salle kaka na mboka na biso plus que de là. Dans ça se forme, bon avec surtout maintenant il y a ancien président Mobutu. Et Moussa na wana mi garde kola ba komzi. On prend donc on se na salle comme mingi. Ok. On les a pour abandonner ni. Oh, na bandi on a été que balé donc mais na bandi sport karaté en 1971. En 78, on a dit ceinture noire, on a passé là. Ok. Et de là, on a fait le club dans l'armée de Saliawa, on a fait en tout cas, on a formé un peu de belé. Donc, on a dit 1971, en 78, on a dit ceinture noire. Ok. Vous avez vraiment icône. L'avantage, c'est que nous jouons dans le monde du sport. Pour le combat de Karabou. D'abord, na yebani mingi. Ok. Na contexte sport, na yebani vraiment mingi. Donc moi, le ndeba le ba kaimi de non. Il va na sala mabimo, na ndé na yebani bo je crois pas. Na yebani batu mingi. Connaissance d'abord, relation d'abord pour l'équipe. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Léo, tu est-ce qu'on a commune à ma tête, tolobe la ma tête, tolobe la ba icône ma tête, attaque icône pas ma tête, la vie de soko PC là. Oh, ma tête, c'est comme derrière comme on dit au niveau britannique. Voilà. Donc ma tête, banda kala au niveau britannique. Il y a comme bien urbanisé, la chasse yo. Voilà. Parmi les comme bien urbanisé. Et puis le sport, la sportive ça est belé. À tout bali. Moi je prends l'exemple de Kolanga, Kolanga mais il est auto fasco et dingwe, il y a ça ngawa. Ça va petit cachet sibolite. Ça va tout belé ba tu autant combat là il y a kilo à gauche là sport là vous avez bien va mettre fuluta ça y a Vesinda César Singa aux États-Unis je prends le salaka na teta donc tous ces belé va via Abdul Kaché donc son attend est belé belé tu vas vraiment le Goti basala pe sport bozara bino na contact na fédération tout dans les bancs ils ont la fédération Mukusu Fekomu ils ont une alliance à Lemba avec le président colonel Miguel qui est ceinture noire le président Nini bon bureau est bien organisé. Voilà. La commune de Lemba, l'alliance à Lemba, bureau fait comme bien sûr qu'on les a comme voilà. Mais maître Toki m'a dit déjà commune y a bandi, commune y a kuluna, bakimana sport na habité en tant que icône, maramongo de solo kuta. Voilà. Commune m'a dit tout va nous tout va nous calaza. La commune va kala to ko ya ki batama kasi mingi. Voilà. Ya batama kasi on même sorti ko va Vigojila. Ba maro bani bato ya makasi voilà. Et en plus sikonde ma tete ndeza ba sportif belé ils ont la balle ba kembo ba bilo ba c'est un pas si ba donc sport penza avec amis voilà côté balle la sport on est autour de la Vesinda aux États-Unis à Kimpwani à Bisomètre Yorgo Ngwe voilà. Donc tout ça sport de bonne état tout ça est belé voilà, merci beaucoup. Maître, tant au fond de ce qu'on a ndaku, hôtel sport yo sali, ba petit musuba mo sala ngo. Oyo kandene. Parce que yo mto côté ici sport ya mukombusu na kati ya commune matezo kwa icône ya mamotali sport wana. Donc ba mususu ba copier ba mo sala ngo yo tant au fond na ndaku kangima boko hôtel ngo Santandene. Mais jusque là puisque nous tous les compétitions continuent comme club PLA. OK. Mais ma tête là c'est ma tête.
5 clubs sur 6. Ça a des bonhommes dans 3 clubs. On a cassé dans la fin de l'armée de Salia. Voilà. Na Maïndombe, na Kinzazi, donc, na Matedza, na cause à 6 clubs. Na Lema, na Parome Pangaba, tout ça. Très bien. Donc, nous sommes là comme nous avons les casseurs, Bambou, Baigola, Bametre Plus, ou en tout bas, donc, Tina Lema, Nanga. Tisco Mouna, Bango, Yokandeni. Donc bon ça la sport yo penda donc oh Zara penda au salle dans l'IPAS on a malheureusement sous invité Moli mon épée manakimi yo kané. Ça me fait plaisir hein. Voilà. Ça me fait plaisir c'est le mokasi. Très bien. Voilà. Et vraiment jusqu'au Mikolo voyez mon corps ça peut nous en tout cas, quand je vois quelqu'un faire le mouvement, ça a plaisir. Voilà. Attends-moi, je maître. Na oki obeta ki lisolo ya vie na biso to tika biso pena na yepe quartier munene dingwe. Na yebo zaki ndebo nous opeta en solo là. Wali pe ba master. Donc tout ça va master alinga la âge. OK. Beaucoup la âge mais toi master. Là nous donc de écouter donc tous les jours. Voilà. Avant compter la sortie de quartier Musuzu, nanga pena de tout ça. OK. Donc camarade mais beaucoup la nage. Voilà. Mais le sport, tu vois, camarade. Oui, tu boxer, mais c'est comme pas boxer. Na minga pas un pono, pas fait pono na minga. Là tu as Sinda, boxer fils. Il peut être niveau, na âge. OK. Vous êtes mis la quartier, na kunda il peut donc vraiment c'était bien. OK, merci beaucoup. Ce que ba o ba linginde c'est parce que ba batali biso ba za pour ça biso ba na bango ba na ba parents ba ngaba na ba sala sport pour ba kota na club c'est ngani. Bon, ah oui ça n'est pas règlement sur club ça n'est tout le bas. Na iba likaka maternité. Voilà. Qui chasse ça surtout qui chasse on passe on va y fier moment tu vois les après l'écran là voilà. Alors, les règlements sur la carte, la classe, il y a le droit d'entrée. Très bien. Droit d'entrée, tant qu'on regarde, tu peux sur le règlement, il y a le droit d'entrée, on va la puis adresse un truc de recrutement, donc tu vas recruter un mais nous sommes libres, nous sommes à Awa, voilà. Pour ne pas oublier, je crois que nous sommes à Lingui. Merci beaucoup la télévision, en décembre. Le 6 décembre, jubilé. On a la le 6 décembre. On a jubilé à Grand Maître Yogo, c'est là, il va partout. Tozalawana, péché, et puis podcast Tozalawana. Voilà. Quand maintenant, vous posez une question, moi, série au là déjà, bandagi sport, on a eu la série de la président Mobutu. Est-ce que vous aurez bien temps encore Koutana président Mobutu, série wana. Mais bien sûr, au départ, quand on a eu ça, nous avons eu un on a eu garde corps, nous avons eu c'était dit une salle. C'était le fils adoptif du président Mobutu. OK. Comprendre. Je sais que oncle Langa Penza. Tu dis qu'il ça. Tu m'as dit. D'accord, il était petit par président, oui, je veux pour ça Mobutu. Et c'était le fils adoptif en Mobutu. La bâtiment sur Yuka Kawana, je ne sais pas moi, mais c'était le garçon de Bosso. Et la preuve année que je continue à qui est là autour de la vie. C'est mon oncle propre. Oh là là, vous avez une chance, c'est que Bandero, vous avez sport, vous avez la série, le roi maître Nabiso, parce que maître a chance série, à l'époque, il sera Zahir, à bout d'un président Mobutu. Oui, il va conzébélé. Voilà. Ok, c'est tout ce que je mettre parce que ça m'a pas été joué bien pied levé. Depuis que tu as un numéro, tu as peut-être ça une émission spéciale au salon, peut-être Maître Lobelara commune Matete. Lobela Matete parce que tu as visité Binote et moi Matete, icône Matete. Lobelara commune Matete, ça l'a bien. Commune Matete au départ, sinon. Comment on appelle ça? ONI britannique. ONI britannique, voilà. Oui, ONI britannique. C'est la commune de Toko. Et parmi la commune, il y a Vieille Chassa. Vous avez parmi les 5 communes, vous avez bien organisé. Très bien. Au départ. Nous sommes touchés avec le président Fatih. Coup de chapeau. Coup de chapeau, le président Fatih. Moi, quand on dit qu'il y a Toko, c'est une matière qui Toko Makasi. Le président Fatih, en tout cas, ok. Donc, le Pérou, moi, on est britannique, il y a un moment. Il y a Toko, Kitoko. Et si on est bon, c'est Kitoko. Donc, bien, communément, bien urbanisé, mais Babiloko, Toyo, Kaka.
qui banditisme a tété là là va combien monsieur mais qui banditisme non ah on a ma tête les sports de l'équipe voilà ma côté très trop bien là même voilà voilà merci maître na habité sur ma dédicace ces allées vous appelez la batou moi dédicace vraiment t'as la grand maître icône ya ma tête d'abord la baina pour na moi mboka tout de ça merci beaucoup la présidente de la République voilà je remercie le commissaire de zone à Matete. Baninga nyo ce sport, nous sommes sans exception. Bien. Bango ko banangai, ba kufi banini ngai moko, na twanini. Donc na ba sport nyo so tchasa. Voilà. Donc sans exception na bien. Donc mbote ngai mingi, mais Matete ya kitoko mingi. Vraiment. Kitoko mingi. Vraiment. Club Zali, je suis là, la Zalia. Voilà, qu'on a mettre donc. En tout cas, merci beaucoup, vraiment merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, très chers amis internautes. J'espère que Babou n'a pas son nion sur ce podcast vous avez aussi parce que découverte au ça voli misana tika non blague na romo tsabo pour na mela mai e monto lo barabo senga moi mai toya qui pena ko sa découverte ya ba star ya commune matete to zu pena maître yo babi ye pena aza icône ya sport itali mukombo so série wana à l'époque ezalaka te mta kotisa yango a na kati ya commune matete aza pena maître sa ba jisa icône j'espère que ba te belé bo comprendre mamno ba TV za radio te to zu pena temps solo na e to suksi wana te parce que émission lelo vu que ba star ba leki ebelé to kata en deux parties la première partie donc c'est pena ba s'abonner na chaîne donc ba commentaire na bino ba partage na bino bo liker ya ko pesa biso force ya ko sala la ba découverte à la prochaine to message toujours au kota la ba commune bisa bino elle marre de la presse en championnat temps ya ko kota la commune nyoso ya ville ya Kinshasa pour ça découverte le ba star ba icône ya ba commune donc l'autre c'est ma tête to ça la commune le commune et c'est un beau ça ba commentaire ba on va s'abonner na chaîne ya biso podcast la chaîne YouTube s'il vous plaît chaîne YouTube et c'est raka ba commentaire chaîne YouTube la rater on s'abonner on tenir émission non tant que beti vie faut commenter ou liker pour que ça biso moi avantage à mamebele o linga elle mara de la presse qui va TV za radio té so relio tondi té au sala musalo té tota mona ndeko na biso ce sera moi artiste non artiste moko après to des annoncer na biso ndeto mesa toujours ko sala na réalisateur nanga je suis mbungu zwanga pe na okende ko luka susu ndara star mort après to chiter na biso to luka moyen ça appelle deuxième partie pour nous CP ça ba s'abonner na chaîne na biso merci. Voilà, très chers amis internautes, awa toza ce qu'on a vitamine D, quartier vitamine D, bisika oyo, tu as découvert moi artiste le quoi là impère vous moi on a ba enfant na na venu oyo comme on a yuma le ki bande ko ba yuma ba te ba sun ba impère na yemba te bi mo boye bi na lobela to ko tu be na venu oyo nde on a biso côté na yango ba bi ba so ba mo ba gagner vie bana na bayaka lokola ba gemelelo ba mo bato minene masoko le gabi na Felipe moi garde moi nini parce que c'est un bongo toujours moi na matete ngana belte ndeko ndeki nda confirmer biso azo ki de biso vraiment a black so venir un père yuma ya ngwana donc j'espère que bande ko mo na kuna na sima mo réel pe na ozumele ngano porter gris wana et puis mo réel là c'est ba to pena bilili base o ba komi batie nini ya elembo impère ba sanganela ka parce que ba bandaka pena idéologie na bango parce que bango so ba na matete ba banda idéologie na bango wana ba bandaka pena musique na bango siège wana ba no kanga mapenda wana lelo pesa makampe ba impère ba ebani monde entier comment vraiment ko sepe la musique na bango ba betaka système Zaïre le bandeko bo comprendre impère te mo ba to ba tere elembo Zaïre wana bango wana mo na bango za mwana ya veni o vitamine D yuma donc mo réel na so linga déjà vous comprenez déjà na kata commune matete za commune ya basta ebele eza meilleure commune surtout côté sport ni mutu bo mo to za na grand maître école maître yorobo yoroko maître yoroko mukombo so mukombo de sport wana bangisa bat mutu asali sport wana za makasi atati na so na grand maître na nego bango mona car elle m'a fini pas donc ko la sake tout ça va sport et tout ça découverte la biso na chaque commune to lo ba star ba commune et puis to lo akisa na ba
résidence na bango et puis bana quartier pe faut ba lobarato pe c'est la commune neti le salinga plaisir kozwa neti ndeko na biso wana ata pe si kombote ye pe ça ki be moko ba sportif ya pe ça ka comment tout ça si ma caméra pe ça combo Obed pena lobeli biso ba vérité ba star ya matete ba obazala bien na ba obazala bien na bango te ba yike donc on betara c'était la star na biso bozala bien na ba yike na bino de bato bazara pona ko souvenir tinga elle mara de la presse mais na mona kasavubu so pena eza ba forçanga lokola ba elodi la maintenance lokola ba fie nga a goma kaya lokola base na les amis d'elle mara que elle mara si ma micro te lenda ko simba lobby hein moi 4 makole koti pourquoi pas nazana ba yiki yango donc ko la sécurité za la bien na bateau to ba soutenir biso poto ko bateau ba yo abi fo biso za bien na bangote de la fuja bien na bangote bana matete ba lobeli to elle maram to bien bana matete bo tenir en rigueur te bana matete ba biki ba za bien na bangote mais nous za lo kumuya comme le moment parce que matete bisi ba star minene depuis que deuxième partie na biso émission vraiment héroïne mabe ma pango to la cité vraiment to la giza la c'est pas trésor lola ça joueur ça icône vraiment petit benza même la léopard boyebi to la c'est nous prend ba vibrateur to la c'est pas café room to la c'est pas vient na biso monstre d'amour Félix Oisé quoi to la c'est pas Guillet et Samba to la ça peda mama pango ba star oh na nous to la cité sauf imprévu donc soki basta musuto cité ba note vu que tu as un guide et ça commune la carte commune va te dire ça musu ba yeba na connaissance ba basta ba musu ba na connaissance te tant tam ça balader musu ko ça obité plus sur les exemples c'est mission tel to rien to la gisi mbala mort donc on attend liste musu ko ba kisama pour ne relaxer toujours le kumuya matete oh bien on est britannique ba kine ba ndeko matete balobi vraiment to sala musala pour ne recevoir ça bino ba bonne biso. Bah remarque vraiment s'il vous plaît beaucoup komaka. Bon ça là va commenter moi remarque elle m'a t'es content boy. Au conseil qui boy bon le barara na commentaire et puis ça biso ma casse. Bon la ikaka ba bon on va s'abonner bon s'abonner na chaîne ya biso podcast la chaîne des actions pour les sujets du peuple la chaîne biso sur bana bitike tu na ba orphelin tu beta grâce tu beta assez pour na rotali ça va que biso tout ça capable ça la tout. Biso lien na bana bitike to connaît déjà boy bi que bili les ali ndeko pa ngale ça bana bitike ba benga biso le numéro za bande de cash voilà vraiment nzamba repambola bino za première partie émission à découverte ba star matete et puis deuxième roya mabe toujours na milieu na sima caméra to zaki ni bongo na caméraman na biso vraiment José Mbou wabi mutaza réalisation montage et ça bongo notre réalisateur vraiment privé biso podcast ça bongo ingénieur do basadi ça ya do ya balé ki bambote belé joyeux anniversaire na yo pe lisufu na souhaiter ko poza mukolo na yo ni to lobaka merci pour la confiance et fidélité pour pesa biso na chaîne na biso ba s'abonner na chaîne na biso podcast chaîne des actions pour les soutien du peuple les autres qui na commune matete pour nous recevoir la première partie ya découverte ya ba star ya matete to lobeli to tamona bandaku to kena ndaka ba dingo to lobeli la sima ndaka na fuchi aussi ya Fabrigas to laxi impère to laxi même ba comédien ba décor mon biki to laxi pour nous recevoir Sabino pour nous ba TV za radio te na remercier beaucoup plus ba boss na biso vraiment parce que bino le boss la biso nous la pour la télé ba pour la grâce na bino vraiment boss Ronnie boss Yannick sans oublier na Londres la caméraman biso checking vraiment bambo te belé pourquoi pas na remercier babo na biso vraiment ya biso podcast na remercier bino vraiment ndenge bo so pena ta Rolanda ba émission mais boss la ne ba commentaire pour bisa biso makasi puis na remercier base na nga mobimba les amis d'Elmar vraiment Igor Aigle Suprême Berton Tingi sans oublier Dorcas Simbalador Bambote Belé et pourquoi pas na pesa Bambote la na Elodie la maintenance na Bundes wana na mona sous souviens na nga Aroma Kaya Grazier de Paris ndatike la mona défaut pourquoi pas na pesa Bambote na de best Congolais gérant sous capé Bambote Belé pesa Bambote na batu nyonso balinga Elmar de la presse wana mona bongo Mimi Katembo Mimi KTB babi moi mukembo moi si moko pena ya bien tetira kitoko Bambote Belé pesa Bambote na batu tout balinganga na ba obalinganga parce que ngala linga be pour ça toujours na milieu pour nous ça musala ka ndenge zalaka ni na ningala ka boela isaki na lena tondi soko lio tondi te o ningala te o sekate o bouger te o zakana ka ngala neso pour na lena tondi ni na lobaka ka
to continuer toujours ko saba commentaire na émission deuxième partie ko ya mabe et ko ya mabe bon zapete faut toujours branché bien connecté na tena biso ya biso politique no bakaka soki nami na kupite soki pe nami za bazongite na kuta na bino à la prochaine émission quand moi je vous dis bye 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 obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela